Bonjour la famille, bonjour la famille. Vraiment bonjour, waouh. Bonjour la famille, bonjour à tout le monde. Bon déjeuner de ce matin la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte très bien la famille. Bon déjeuner et puis bon début de la semaine. Que Dieu vous bénisse vraiment la période. Oh, tout une semaine à Pamba Bandekonara. Tout fêter Noël. Est-ce que aussi ce sont des cadeaux? Est-ce que au Canisi maman est international azwa moi cadeau ya Noël? Hein? Boka barako bande kunangai. Hein? Ani mobimba ata 1 pound otindeli maman le quitté. Tant bo talangai kasi na ba commentaire moi est mo reza na tifina te au chata $10, $2, $3. Pourquoi pas 1000 €? Maman qui passe au moins cadeau Noël. Voilà donc bande konanga semaine dimanche na prometté bien on fait la émission moko boye ezaki concernant Pamela na ba église kimbangiste mais na joie qui tentait vraiment nazaki busy vraiment semaine au makasi na makambo itali live together. Alors tolobi shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel ba shalom bisika bizubino bobo to bondeko dans l'église catholique ba salam alaikum na bandeko na biso ba musulman respect na ba chef coutumier na biso parce que tala kaka c'est vendredi ici hein na vendredi na samedi moi na grande sœur nanga propre azobala en tout cas bah félicitations à couple wana voilà vraiment eze sengo makasi ba chef coutumier ba oya ba olobaki nzonzi makuiza mavutuka makuiza voilà donc ezala esengo makasi na mokolo wana esengo ezala vraiment makasi bande konanga un instant j'arrive un peu voilà on est là toujours pour arranger un peu donc voilà quoi. Voilà bande konanga pe bambote belé matondo na bakimbangiste voilà yenge na bundu dia Congo na église en PV à longo bande konanga tokeinga lelo na nanga na bazana vraiment la ba titre ba émission minene mena na tana tongote yengo na yena ngapo na ngai moko na sika c'est bien na contaminer yo seko seki kaka donc émission ezaka to seka muke voilà titre na ngo penya ozala to seka muke bande konanga voilà, tu continues bambote na biso, na bandeko na biso, il y a néo-apostolique, pourquoi pas, tu kemba, on a témoin de Jéhovah, tu bima bambote na bino, vraiment toute tendance confondue, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre votre maman internationale, la danoise, tout c'est kamouké, tout ça lundi, journal lundi, ça un peu de fatigue, voilà ça, voilà mais ningana de konanga surtout bino ba jeune bo ningana biso pe ba mikolo to ningana musala bande konanga tika ko sala musala ke ya buzoba nazolo blesko mona mwasi na komo abanike o moni ndenge ba beti yo kuna na kati ya Paris Omoni ese de pas la manenga beti yo yaya il va le zoa vraiment on ndenge pe ozaka moi costaud bo vandelie penza ne longi awa o betelie penza o penza ya ayoka solo manike yo nazo comprendre yo te manike ngana zoi loba oui na ko sala analyse nazali policier de la presse na uti ko kanga bino mibale bo uti ko bunda yo uti ko bunda yo za papier na poto papier na wana 3 à 4 ans yango ngo bando bundisela batu awa ke ba visa na yo aussi la ba renouveler en hôtel voilà oh yo manike yo ndo ya kopesa batu ba horaire yo ndo ya koloba na batu ba vandela ba YouTube yo habite ba YouTube esombeli batu mapam soki yo ba exploitaka yo pour oza mayele te yo mto sala ba 1 million de views mais ba ozaka sima ya batu ba bengaka yo ba futaka 20 €, 10 €. Telle chaîne na omo boy et là la pongi parce que ozo pesa ozo ba ko sala te
C'est quoi jalousie na ba o bazo kota, bazo sala ba view na bango. Hein? Manike yo zwa kiti na yo. Na yo mtu zana sima masoko pla masoko ezaka mikuwa kaka. Mikuwa. Hein? Tobe na woni omoplate. Squelette vivant. Hein? O vandi be apa glory lengi bo. Ozo finga live together. Eh. Yo ebi batu kombie babali kuna. Na boya kwa ko répondre on a tel yo ka bonabi tela mwana mwasi oyo. Yaya yaka malembe na poto. Oya ko komoni. Wana eza première kaka avertissement. Oko beta mana ebisi yo kwa mbwa. Maniki oko beta ma. Keba. Yaka soko salaba analyse. Ce qui mutu alobi mabe oyo sala analyse. Oya ko finga batu yo nani. Même ngai moko combien de fois na sala pe analyse pour na essayer pas na mais jamais na ko finga yo nani yango zo ya lokole lombe to suki sayo on eza ba on ba benga ngo entrée kaka on ba peso eza entrée tant to kota on a dîner bota to kota on a dessert ozala kao bande konanga mani ke ningo zalaka na yo zalaka ntaba taba ya nani ya Fally Ipupa bali ko partager comme il a dit to seka muke azan taba mwana mwasi wana parmi bantaba ya Fally Ipupa ya zana kati bande ko lingo ya ngulu na poto parce que mbongo no ezo ganga ngulu apesa mbongo na ye ngulu ba memaka ye ofelete na poto. Oye bangulu. Oye. Et puis bokata banzela ko kata katate. Boyaka na avion direct. Au fouti mbongo na yo pa leader. Au fouti mbongo ne pa muto akati sakabatu. Amati sur l'avion makamnyoso. Ongulu ayaka propre. Voilà. Mais yondengo zawana. Ozan taba. Ya Fally Ipupa. So yikaka lelo. Alobia koto na 207. Pan okei. A manipula ka obo. Azo sobe esprit namino. Azo beta bino dada boye. A beta kabino ba jene dada. Ban taba moko boye. Bebe. Bokomaka koganga. Bebe. Faleta esa mwa boma yo pena dom nege zana bana no ba telenga na lisu deux fois ko batu bomba bana ba mbaba tata nyonso ba kufa so zagata na mobali moko akufi to konzima yo ba tata nyonso tata Jonathan cadavere papa ya bana no mibale wana cadavere mwana na suka cadavere na ba mibali yango pa balinga ko mutu minwe polam ndengwana ndoko solo loka ba tim bazo pepadal na bandal. Wow. Bande ko botala bitumbati. Bitumba. Toko banda non na ese. Ndenga beti yo. To chano bitumba ya ese de Panama. Ndenga beti yo ya kosakana te. Ozuba mbata. Yaka lisusu ko zua ba marto na mutu yo. Ntababe. Yo yako yo zo eba nenge live together. Ma bala commission. Yo li bala nino zanango. Ngana bala. Te bala na silence. Après t'en peut to laisser. To lali na mbetu na biso to meli ba kwiti. Hey! Exemplaire nino ope sala mwana ngo zoloba. Même ici mwana dozo examen d'état. Mobali nini penza o ya malunga o ya ko bala mwana nao tala ndenge mwana na mobali o baby sa carrière na ye Nicolas bakwiti ndoki moko boy mwana nganga ndenge moko na mida yo na mida ndenge moko yo na mwasi ya nani ya soki ya wera bana banganga bana libakala bana libabe azo kumisela biso toko na bala mwese libala sundola ka libala ya kovanda na poto
Moi c'est libala atambola kalokola saratola akiri poto azongi aumela te po azoyebake azana mobali na etike na kisasa. Et puis to moni pe a voyager na mobali na e. Mais yo mobali na etike na kisasa zola la libanda. Aola la nanganda diamba na ganda ya nini obebisa mwana mobali ya batu. Mwana mobali noza même âge que mwana no mi balé, même pas Jonathan mais mwana no mi balé. Tala malédiction zo pesa bana batu manike. Oye na poto zo sukwa mate ya. Oye na poto bakisi ezali ba sokola minu membongo ezate. Ozo senga ka bacha muninga lino. Bongo yo moko. Sokola minu na poto. Sokola telisa minu wano zocha ngana seka kaminu nyose za komple na munoko. Pona soko za minu complexe na munoko kukufa te. Ozui. Voilà bande konongai. Nazo chela bino esele pa na mabolanda. Botala ndeko mwasi ndenge minu eza kupola. Tala munoko lokola libula wese ya bana ya kingasanya suka. Tala munoko mnene. Tala minu pola. Ami bali yango ba pesa ko bisou penza bankele na bankele. Oh minu. Moi, ça 50 000 poli au boy, ça même comme il a ta café. Hein? Ozayo, moi, ça mundela me la café. Oye na poto kasi zo moi mundele te. Baniga bayaka na poto manike. Bazo sala pa mundela futa yo. Yo ti oze na poto lenge mbongo mundele oziongo te. Ozo kene pa ya muninga na ngai. Collègue na nga musala zo futa yo manike. Donc, ngape na ko futa yo. Oh, les que monsieur pas nangai na ko futa yo bien. OK? Oh, zoba bobo ya mama penza ki zengi abebisa bana, abebisa carrière mwana na ye. Bolanda de ba beti et pas ese de panama. Ba ma e banga ese de panama na bangi e pardon. Azama kasio yo wapi? Ndenga beti bolanda ne quittez pas bon ne quittez pas yaya ko bete za modèle na modèle ba beti la taba bodane yaya ke ba fali ko kocho na desa iseti fali koti sai na desa iseti taba malambo ya ngulu yaya bangulu bo sepela oh bangulu bo sokola mai bo sepela bo sepela ba okateka mutu awa allez toke boyoka bo monde ba beti yo eseyo tale misona yo ocha kisongi na te photo bana yoka boyoka bolanda yo eseyo natale misona yo ocha kisongi na lamba kamacha o mama songi batana mama songi ngapenda songi yes et puis akabongo songi futa kaya le roi baka shako na live nanga ba shako ba leke tu ba matin zangi sa okimia beta kimia te boyoka babanda okyo ta mo sa kufla ba mibali oyo okiku moi ça tutu moi ça motaou wow toi je faut mon bala kufa moi ça sur la bibembe nyama mama zoba boyoki tu vas na poto ce qui 3 mois ce qui 2 mois on vient moi na moi ces appuis yo mama tokoto ayibaki $50 na Kishasa mama toko munoko mundo mine pola ta moi nzota bonga kate banda ya tula bonga kate. Merci Fali Nyama. Na yakana bambongo, na za ba déconner na poto, mais fala singo po ya poto. Idiote. Taba Fali. Kocha na 207 to le kadi.
pesa bebo tout mususu yaka tika komba esi et puis kana to kan la batuana to ko stepetanga na yo voilà so na sende ni no kan la ba pet no kan ba kan la tanga mko musunani lukela ngai na sende ni di kana mata mko musuno kan la batu ngolo bisanga ya na ko yo olinga esa ngo malamu te na ba kina ko rate ote so ko mekinga na ko yelo kitoko sa plenia et puis pour ton information idiote na kosa na tongo na fungo lève na butu na kosa lève na butu na fungo lève na tongo ndenge na lingi na midi pe osali ya même na 15 moi c'est soit bimpuka mwana musala gloria ola merci makeup yo merci snap yo funga mbango bana ese yo yo bana tinini yo manike yo neti ngolo bana mani mama mukolo bana bate mama finga ba beba likie mama moko ndoki mosa mikuwa puta mosa mikuwa mama zama bana na poto tu vois ça l'homme pour ne pas péter bon c'est pas mon problème tu vois ça l'homme merci bonne année on a beaucoup de tabac na Congo ce n'est pas mon problème défendre la belle vie mais ko sakananga te azoluka mbongo aluka belvia pie mbongo défendre la belle vie qu'est-ce que moi j'ai à foutre toi maniki mama défendre la belle vie c'est pas mon problème on défend la belle vie et on finit la belle vie quand si soit dire que mania petite na haute on défendre la maniango et on compte la belle vie quand si mania petite na haute ba petite nangai olukani na bango ba petite na ba relation nanga ce que ça indeni ma petite na yo ba connaissance nanga wow non finga ba petite na yo ngana finga ba petite na bongo to meka na momoke moi ça sur le bembo yo non finga ba petite na ngo soi-disant déjà na déjà finga ba petite na to meka na momoke manike c'est un double discours bipolaire aller à la restaurant Niama tanga kufa na kisasa kwa kwa lota pas fallait mais on telengano yo na kana bojo na muto yo loko na kana bono na muto na kana pilo na muto na bila pate tele mbala tata so ba boa quand tu tapote na yebite na sa ko bilambo na wenza sacerdoce na sa ko bilambo yo mais moi on a wenzeni ya sacerdoce lo baga mais moi ta o ma beo moi bi bola bi bola ta on a marché ni bilambo ta o de la ga on a wenza barki to pe bonne tele ma koko ma mo bange merci snap bilamba wenza barki OK ya sacerdoce pour malika ça alika faut na permission ngana mama malika to na tata ya malika tu es ça lika faut ça malika so asalika ba pinga pia pour pisa malika ba finga nga ba finga malika ba finga nga manike ya belle c'est moi avoir dedans en tout cas fallait taboya za malamu te fallait pas me mettre sur le câble bien ma bé elongi ma bé forme ma bé ndoto ma bé munoko ma bé mobali raté mon chua masoko cimenté masoko ba bolole oyo eloko salité masoko manike cimenté bana ya changer tata ke pota zonga changer kate o fungula mbanga na yo eseyo o sanga ne change pas na photo ezaye yo mona mbwa o sanga netini mona mbwa o sanga nini yo mona mbwa o sanga netini yo o sanga nini apa ki bipolarité na o sanga nini mito o sanga netini yo o sanga nini yo pour ton information voilà ma petite na yo wana ma relation nanga OK pour ton information yo ki français to salinde ozanga kimia komba ese na passe lo mutu kati kati jaloux wana batokala kana wana na ko na spiritualité wana yo omona tu yo ko osukisi banganga to osukisi makamutaki ya soki ya butu yo gabi yo ni oza kake bien surtout qui pas vite qui fia tout là qui sietolololo keba nanga mwana mbua so na bibembe keba nanga mwa sa kufla mibali soki 3 fois keba nanga yi yo mokongo kolata komba kimpa vita so mibali okufla wana bala na kona nzoto na ngate to ba ndeko te to a famille mibali ya solo ai yo amutu malamu yo maniko amutu malamu tango finga ba petite na yo amutu malamu yo mo se boy ebe ma kotelema
Yo, pas mutu malamu. Manike bemba ko telema. Hey. Nelo ko ni balongo sa ngo yo. Moi biloko moi bitelo aussi ya bana soki ya très na yebi. Moi li seconde soki net mambo moko moi li seconde mbuma soki ya bicarbonate nyama. Oh. Esa beta qui est petako. Ils sont encore pour ma bicarbonate. Emane. Sabalola. Hi. Riboshika basakala baba. Oyoki bibotu mama. Oyoki ayo bibotu na suki wana. Bongo yo ya okozwa bibotu. Ozui manike. Yaka poto malembe. Doucema. Kendeke malembe mwana mama. Surtout ko Simba live together te mama. Simba sous les baobabs. Ndenge batu nyonso ba Simba sous les baobabs bambula na bambula yaya. Mais ba meka ko toucher live together te. Yo nani wa ko Simba live together. Live together original ne tombera jamais. Ok, kaka na propre volonté nanga ou bien propre volonté nzambe. Manike attention, depuis au vandi sa ba masoko na lokola balobi soki mbuma ya aspirine. Na kiti wana ya glory olangi olobake yaya ba etula moko boye. Oya koloba me belle commission wana ça mama libale leke lengi na libala commission ezate. Na mukili so oyeba ngo te yaya. Soki mundele kutu asalango. Banda kutu na Abraham. Atinda bato misala na yeba kende kolukela Isaac mwasi na commission. Yo nani? Comment ozalo kwa muselekete moko boye yaya. Mezo tela mazo tambola. Yo soko lalika boko ma muselekete. Comment qui ngando moko boya muke azanga na Équateur ngando moko muke za kwa yo babi ya mkongwa ya chanana oyo mwasi okenda kozwa penza na sonye tala nenga betisi ebembe tala kindoki ya mutu timba abi akufi me bakundulie ba beti efibu pona ye manike mwasi ba benta ba baninga bayala bangolo kwa bangulu ngulu apesa kambongo na ya compter 3 000 euros 4 000 euros 5 000 euros 10 000 euros 2 000 euros ba pona ya na poto me yo taba opiete lokote ka ogangela ka fali be ale oye na poto awa oya kofinga live together yo yebi combien balisi batu bakoko boni bazana live together Keba ezambala no suka pona tuna batu bien que live together wana 7 ans d'existence mutu moko ta leka na liembo na esana pie mubali mutu moko te aleka ke na sali abali fantôme mutu moko te mabala tokos na ndenge mukiete deux fois te oyo inde ba betcho na ese Oyo inde ba betio maloba moko zuya na asi osala palpitation. Tambola kaka wana na nini na Saint-Denis. Et ça me ma voiture aniata yo penza kondima. Yo faut ba niata yo penza ba renverser yo pa. Ale bano bazo tchaka botema mama bana no bazaba ba yeba ta o conseiller te. Bana no ba yeba ko conseiller te. Nga bana nga ba conseiller nga yo ba conseiller ka ote ke mama za na kimia place okei ke oke ko luka pona biso to zala malamu ale yo linga ko kota mobulu ye batango bo o bundela na ta belle vie mozo kote la ana olobi moko to yebi ete na yebi ete o mona belle vite meka bikota kota kaka boyo kana ta ye tandambu boyo kata manike mo muke boyo kata ye minwe pola yebi bana wana bana this opesa kaye ese opesa kaye boyo ko fata fana kuna chisa bino ba ese bana opesa msoko mais pour malika na bani YouTube ngazani boyo ka
tozaka biso to bandako vana Kinshasa kuna o bandako pesa biso combien donc yo yana mokili ka pona bakabela kayo sopeka moi c'est un poka esa tindela yombo ngatindela mali kambo po boza banani bino bovani kuna na Kinshasa bosa na YouTube lokwa biso bafuta kateke balobi ke bato poto bazoka salaire koleka bato Kinshasa non bino ko bolia ke belé parce que mbongo na bino soko bafuti yo 2000 3000 euros ou bien 3 aux 1000 euros auquel lien on a Kinshasa on gagne plus que mutalien au aw bolia ke belé mais aux zela ba pesombo ba pesoni on ne va pas pesa bino ni le koso moyibi au vanda kaka au départ ya bato les corbeaux et les renards moi si bomba botama na papa nganga kapona oliaka ba chance à bato bokeba na mani keso o kabeli mbongo allié yo na chance à mbongo bokabela kayete aza mwana nganga libuka batutela pilipili esila ka solote mulanja skol talibino wana ni eta ken pia na malika abana la visibilité omona bimdaza na bayaya na poto babengisa ete nyoso no saka pokotsa ba vue ozaka ko lia na ozaka ko nazo elo na ko to ko lia na mbongo YouTube na ko pa yo ko lia kana mbongo YouTube outi ko créer tsunami awa matisi batna mani yo mani ke yo ye poto na mbongo ye pona ni pona YouTube fali amemio parce que zo ganga zo ntabana tango ganga rantabo zo kumisa fali na YouTube te ozo mi finga yo moko zo bwa ka soyi likolo ezongeli yo o boni boyeko zo na kata kutu kamwa ba frasolo baka pamba wana zo ndende yango balobaka so mtana Kinshasa awolo baba français tikaye aya no na poto ando koyeba ke aza zoba obia zandeni yango ne maniki asali aye na poto zoba na poto mtu babala kamba mabala ya nini ya ba dating bana na biso nyoso na ba États-Unis na ba wapi bazo bana na dating soko yebi yango te ba mama so bo yebite bo vanda ka bo bana mino ba kotula bino na kati ya bandako bana nyoso ba ya basi ba koti na ba dating bazo luka mibali na bango kuna na basi na bango kuna na ba Instagram na ba dating.com na ba biloko ebele ba msu ya ba ballon alors yo ya koloba na live together site de rencontres bien organisé bonzambe la bonzambe sia yaka lisuko vandela ngai bongo oba beti yo wana pa ese de Panama eza muke tuna batu ba yebso na YouTube tuna batu mama wana keba na yo na ebisi yo bandeko bon boyo ke ngana otia sous commentaire te na komi na suka 3 heures du matin so matsabana batu ba la pongité et c'est tikako yebi bana wana bana na babana biso ba petit na hotel yo nyoso ozo lesa bana na yo ozo futa ndako na ya HL ozo bakisa mbongo ozo kele ko sombela bilamba na réputation ya ba malika na ba go ba zo ba kizengi kwa batinda bango ozo ntoki o mutima mabe ekenda ha bomote ngata na loba na malika ngata na finga malika na loba na malika po ayi na makamba je fasha ko malika yebi ke na yebi vérité amoni ya répondanga ayi ke o konta OK nanga ti ayi ke so question na ke na ser wana a obimi sa makambo sa ko bisa te amoni te guerre ici là et c'est problème les amis na bana biso malika na yebi na comportement o te malika na yebi na comportement o te malika bandela surprise c'est la belle ville, c'est petit. Bandé la surprise, bandé la mariage. Pour te comprendre pas que yo comment on a bonébélé. Malika, muto ya pesi yo kopo ya mai tango za na posa ya mai. Tango komi na bidon ko bosa na été Malika. Ozolanda ba ese, l'avenir est sombre les kinanga. Mutu oyo bazo salelo surprise soki bozwaka mbongo wana parce que bozalaki nango te bamour bazala ba ese wana bazala ifalo benga mo soki bena za mbongo wana bazala nango te ngana na mbongo mutapesi na biso na merci ezaki surprise ezaki réputation bon bandeko na suki awa na ke musala oyoki biso tosalaka ok on travaille ndeko mwasi keba na yo ok ke bana na bata poto to kokana kana ata mukolo mote
Donc, il est déjà à 30 ans. Année na poto ya. Yo na mo ba 6 mois na ba 2 mois ba 3 mois ya yo kokala nga mukoni. Oko tikala kokala nga na nombre d'années te ya. Oko tikala ka jamais kokoma boye bébé. Moi ça toko mine pola. Bon ça na mine ko. O mo na mine polo sala ngo griffe. Mais na nga yango e pola kutu. Oye, en tout cas moi qui zengi, OK, préférer mine pola na préférer mine longwa ki mine pola. Pardon. On a ceux qui vont les émissions ont été maniquées. Ya yo seka kaka. So ko boyo zappé, OK? De like bandeko. Live together ne tombera jamais. Oh luka moi soso luka mobile. Site de rencontres. Il y a ba Congolais, Congo Brazzaville. Congo Kinshasa. Ezabese moko. Et pas la danoise. 0044 74 38 03 16 23. Bisous.